Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi pe Adolphe Muzito basengi ete moto moko te kati na baye basalaki na bureau ya seni azala lisusu na misala ya maponami makoya. Bakambi balingomba la muka bapameli mbilinga iso na bokutani ya batambwisi ya biyamba pona kopona moto akozwa esika ya Corneille Nangaa na bokambi seni pe basengi audit ya misolo ya misala ya seni. Ministère public esengi mibu 15 ya misala makasi pona Fulgence Loboto Bamaros, DG ya Foner Benjamin Wenga, DG ya OVD pe Modeste Makabuza, DG ya Sokok vendredi na bosambisami na CPRK pona bopengwisami bwa misolo mia kotonga nzela na Nord pe Sud Kivu. Bafundami balobi bayebi likambo te. Tribunal ekoti kinzonzi pe kokata likambo le 23 juin. Bosambisami bwa évêque Mukuna lobiloleki na CPRK. Bazuzi bayokaki litatoli ya pasteur Espérance Mbakadi mokambi ya etonga ya Mangembo, Paul Lutumba mokengeli ya mokonzi ya mboka pe Maître Rigobert Kalenga avocat pona bokitani ya Nkondo Kancha likango to mobali ya Mami Chibula mofundi. Évêque Mukuna mokambi ya éveil patriotique azali na boloko afundama na kozwa Mami Chibula na makasi pe kokanga buku ya lopango Nkondo Kancha atika. Ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa Michael Hammer a sololi na Cardinal Fridolin Ambongo pona kopesa maboko na bitumba na COVID-19 na demokrasi pe kotala mayematali bokingi na monyele ya mboka. Cardinal Ambongo ayambaki ye tango bakambi ya biyamba bazali koluka kopona mokambi ya sika ya seni. Michael Hammer alobi ekomi ngonga kanyaka esila na seni. Bikolo bya Afrika bisengi na conseil ya ONU pona makoki mabomoto likita ya lombango pona masolo matali racisme bokaboli na kolanda loposo na bato mpe monyokoli ya bai polisi. Bosengi bwango bolandi liwal ya moi Amerika ya moindo George Floyd na bovandelami na nkingo na bapolisier le 25 mai na Minneapolis na États-Unis.